Sima ya cérémonie officielle les kotika nzoto honorable Jean-Marie Kamoni na famille biologique na ye honorable Wivine Moleka ba mama ba yaki kokutana na ye ba mama ya toute tendance confondu ya Kisangani pona koyebisa ye ba makambo ya ndenge na ndenge oyo bazali komona pe balingi changement et salama bolanda commentaire oyo ya David Nsala. Soka baction na activité ya motema malamu ya kosunga oyo honorable Wivine Moleka asalaka e panzane komati mosika awa na Kisangani quelque ba mama ya PPRD na ba association mususu ezalaka na Kisangani tango ba monaki honorable Wivine Moleka na province orientale ba profitaki pona ko soumettre ba problème ya ndenge na ndenge bazali na ngokuna lokolo honorable Wivine Moleka a défendaka pe ba problème teli ba mama pe ko sunga ko sala makambo ya ndenge na ndenge tango ba mama bazali koloba honorable Wivine Moleka malgré bazalaki pressé parce que délégation falaki zonga mais à 8 ans koyoka ba mama debout bazali ko solola pe na mwa muki azalaki nango a résoudre ba problème na minute wana pe a promettre na ba mama mususu que akozonga to akotinda délégation na ye eya na Kisangani pona koluka kofandisa masoluto za la kitoko yoka ba mama Kisangani ne babeti lokole. C'est un modèle à suivre pour les femmes du PPRD. Vraiment à la kisa image ya bien fait à Kolo. Maman batika ya solo honorable Wivine Moleka azali député national azali ko défendre toujours cause ya bana Congo nyonso. Ba action so saka na motema bolingo tina Kisangani ba mama baleli asunga bango. Pe alobi akosunga nyonso pour intérêt moko congolais à la malamu. Ya solo.